Mais la monnaie là ti baga fiançailles na Musapi Alliance. Qu'est-ce qui se passe? Et la kisha de fantaisie on ndé na Musapi Alliance. Il y a fantaisie. Papa tindi ya le tia kaka pour se protéger. La kisha biso vraiment to. Masolo e. Grâce à moi qui parce que moi je me suis balo ben non grâce na Facebook tu as âge me Facebook il y a Facebook il y a réseaux sociaux. Moi na Facebook même maman ça linga na tia photo té. Masolo e. Bon ça nga uzaka na lingwele. Uza lingwele mi benga na éviter parce que au moins ta chaud. Ta chaud na pena moto ba linga ba enlever nga. Na koya vraiment na moto na prince. Na éviter bango peut-être ba fan na biso ndi batala ba grâce à za lingwele. Grâce à moi qui. Masolo e. Parce que maman a mon affaire monde théâtre contraire au simba kisi. Masolo e. Na tiaka yaya na place ya yaya na tiaka leki na place ya leki na tiaka mukolo na place ya mukolo. Donc nga vraiment pour nous manquer mutu na ebité na ndimi pété na monde a. Pour ça on noté. Na rotika la pété. Na tangela bato finga. Oui, tangela nga. Mbote na bandeko balandila biso nyonso ya Karine ya Mado TV na pesi no mbote belé pona lingaka bino na ebisaki bino ata baza sans batongi balobi bafingi biso to landa mamona te biso to saka nde musala. Merci beaucoup na ba abonné na nga nyonso ya Karine ya Mado TV na pesi bino ba mbote belé ba gros bisous, je vous aime beaucoup parce que bino nde bozo sala ke Karine ya Mado ezala. Merci beaucoup na ba o se désabonner na linga bino pe ya trop. Merci na ba o bozo linga ko s'abonner, bo s'abonner makasi po e ko sala biso bien. Émission na biso émission masolo na masolo to solo laka na masolo to betaka vie artistique ya artiste oyo tozana yesu na plateau na biso to lingaka mingi to découvrir artiste utawapi to lingaka mingi to découvrir artiste azanani to lingaka mingi to découvrir nini o artiste azokana kosela biso na mikolo mikoya. Donc lelo nazana grâce invité na biso aza spécial invité na biso to lingaka ye invité na biso to lela ye invité na biso vraiment aza moko ya ba collègue nanga atakutu ke soki ngam na bandaki liboso soki yem ta bandaki na sima mais na mito toza ba collègue. Donc nalinga ke mingi wana vraiment ofungole linga caméra ba mona invité nanga ndenga za vraiment lelo na plateau na biso wana to moni grâce to bi. Bonjour Grâce. Bonjour Yamado. Moi si kitoko. Moi ça zolo milai ya pembe. Oh mwana we mabe mwana ye mabe makasi. C'est solo. Qu'est-ce qui se passe? Oui, papita. Oui, baté. Explique, mais quand on explique son nom grâce et nos propres nayo, to eza combo oyo o imita na kati monde théâtre, to eza combo ba surnom yo ou bien eza vrai nom nayo. Non, grâce oui le mon eza vraiment vrai non nanga donc on a changé combo vraiment ba beauté la ngwana. Donc on a changé na ngelo. Na famille na bino yo mo artiste. Non, tous les belés. Artiste. Tous à trois. Quand ça on a ya yimba musique nzambe. Grand frère on a pasteur on a fait gars artiste pour les gars na TV. Donc on a dans ça sco art. OK, ça art. Aussi bila na msalongo. Makasi. Nasepela nango vraiment. Comme ça sala nango pour na sentiment. Tinga sala nango pour na sentiment, tina sepela nango. Imagine que na tangela ngote mais so quand même non jouer moi ba félicitations na zora donc. C'est que les gens ont des akati na donc ça don. Donc c'est ça. On a vraiment na pesi mbote bambote nanga ebele na papa Paul Fikipo FBT misalande hein balobi kunande agence solo agence ya kamoko. FBT misala ya papa Paul Fikipo hein kuna atozaka wapi soko tieloko ekoma na Congo. Hein sala na pe mikolo ebele tin to yima imate ko yima yimisa mabe. Yongo yima pour la FBT misalande oh tu vois hein. Donc merci beaucoup tous les invités na biso grâce eza kombo na yo lobi eza vrai nom na yo oui. Qu'est-ce qui t'a poussé à ça théâtre idango utara yo wapi? Bon en fait naza otala na ba théâtre naza moi moké parce que na théâtre marquage nga vraiment sona na ndako na tala théâtre ba film en Nigeria ba série musique tu vois siko ça la un jour moko na yeba na vanda to vanda na grand théâtre na to ta TV
namona groupe mon réseau ils ont travaillé va jouer ba pièce na bango les gars groupe nini soko tanga ils a groupe à président na Mike la Duchesse je te salue papa place aux arts donc namona groupe ba jouer na ba pièce en na bossa inte za noir sur blanc facha za kata bilamba donc ils a film wana na talendenge ba jouer en tout cas ça là vraiment bien ça là vraiment bien na suka na pe na monde ba tie recrutement ba recruter dans un numéro na bengi bango bengi bango basinga no to répéta jour boy on a dit OK non le jour moko no ya na yo kende jour on a badana répéter na kino na se renseigner non biso to répéta bateni ya R2C na bi OK na yo banda mardi na kina pe na soma bateni na ngana ya pe na banda rep o embrasser mon nom ndeni bon ils ont facilité hein ils ont facilité parce qu'il y a na kuta tellement bato badaka ebele na kuta ba fâché Kalombo na groupe A ba Barcelone ba Raïs na kuta na groupe A biso bato zo ya sika ba ko banda de na et pas Mike la Duchesse OK oui et biso bato ko to ya sika to na groupe B donc si ko kuni za na consigne mon na groupe A puis mon na groupe B ko c'est ça mon na groupe A donc ils ont vraiment facilité donc moi peut ça tambote problème. Tu vois, c'est que tellement garçon peut être moi gentil au monde à repos bah il va sur le sabino mais les a facilité belé bah yaka ba kendaka parce qu'il va koka ngote mais tellement na linga musala wana na yeba ke loko ni na yo luka ndé na tika la petit lelo naza onaza donc c'est ça ti lelo oza oui ça Mike la Duchesse nini là on te sali hein on t'en Mike to bomana te ozoy biseni ni par rapport ya musala ona o komilelo ozoy biseni vraiment et ça là bien malgré na kota groupe na kota kaité na kota chief matuza yem ta kadranga tu vois président yo ya na 2017 ndé na yo moni to sali film à papouche ndé na yo mona président mais quand même ça là bien bimisa na pe oui na solo la na ye ce qui peut le moins ils na komeli papa ta bobo to solo vraiment normal soigné très bien et ça là bien avant de moi na la Duchesse aujourd'hui bien grâce pour Nina les gars. Est-ce que c'était facile et pas la bino bandi mambamo que yo embrasser monde artistique c'était facile c'est vraiment facile à les cas ndeni mais quand on expliquer parce que maman za monde na monde théâtre on dirait au simba kisi on dirait au ça ba blo mama simba ba kisi trop bwana ba poudre bo pakola ne longi na éviter nga poudre na ngiza na ngwa nzambe kisi na ngiza ka nzambe donc maman c'est pas za olinga monté maman boya quand vraiment monté maman ko au papa na nga c'est papa kufa déjà oh papa kufa zana ajini ouais na za maman mke OK bokoli maman mtakoli sibino non maman te maratra maman na nga mtakoli singa parce que maman za libanda donc ils qui vu que maman bonne ils ont privé tu vois ils ont maman comme la mais maman bozaki bien bon tout ça on a biso bien tu vois yo ebika rabasi ya papa déjà ceux qui déjà yemo comme bota yo ebika ndeza mo ba changement mais sinon to kola na biso bien malgré papa yo kufa on ils ont na ngoti mais ils ont déjà les cas nango parce que bon mi balé d'aba kufi pas tenir de kufa donc c'est ça mais sinon ya papa kufi moi to vendre sur pas nae ezaki te ndeto komi pa ba koko ko aboti maman nanga donc teto koli kuna OK oza ressemblance ya papa to ya maman ressemblance na yo de papa o se ressemblant na papa abi oui nous autres maman et donc vraiment yo kabola ozu ko to papa ko to pesi maman oui OK donc bongo maman boyaka boya bon mais comme peut côté surtout on a fait un tournage film à papouche les a vraiment facilité parce qu'il y a sili car marquasi avec grâce au site soni nga église a bat baby que moi nanga au lieu tourner à moitié ni bon nga bino maman nazaki nité quand même nazaki na single mulai tellement babandanga awa basani basala ba blonde oui babandanga awa nazana na single tellement babandanga awa bakiti bato ebele bakanisa ko na tikala bon mais nazana na single mulai na faire comprendre mais aboyaka kaka yo sa mikolo mona tikala na pété ya tout maman aboyaka après na yo faire comprendre balinga mibali ba pekisa bon yo maman boye nga maman d'aboyaka vraiment petit lelo aza bongo so moni loko moko boye déranger c'est nga maman na lingi maman bino na temondi bazo fingela nga yo donc yepo na yesala ke bien oui ça fait nga bi maman moni mondo to koti boye donc elo mono c'est quand on kama to ikanga mis parce que nga mondi na boye lobelangi loko te obo finga nga botonga je m'en fous les temps ça te fait la maman mona ki ozaki mona monzaki pa na bino malgré lelo komi artiste ya ofandi pe boye bato bazo finga yo bato bazo benga na téléphone ba lo bano mabe ça te fait comment
Non, ngai sala nga bien. Non, moi que non ba considérer nga balanda nga. Pour ça ba balanda te mais ba finga ba ngate. Donc le cas ba finga nga c'est que balanda nga ba sepela nga pe. Donc c'est ça. Oh ba finga ba continuer finga. Oh ba grâce à gradué, diplômé, licencié. Non, naza diplômé. Nazi na styliste, na diplôme nga ndé na yo kota ba cours nga esthétique, ba kolenga na esthétique. Donc grâce à Ebo Kamasuki, à Ebo l'être marié, à Ebo planté, à Ebo ça la soin de visage, pédicure, manicure. Donc on a vraiment ça un massage donc nga. OK. Ouais, ça on a fait au wapi. Nemest. OK. Ouais. Vous avez un diplôme na yo. Nous avons un diplôme na oui. C'est ça. Vous avez na MS na osangsaki na théâtre na classe tout ça qui ondé. Non, nazaki ko singa. So izaki jour wana nditi ba période ba stage en tout cas vraiment na singa ka na beta ba 2 mois mbimba na ka répéter pour na landi la stage na nga prière ba kolenga ndi na yo zonga iso théâtre. Donc so ba remarquer nga ba mona nga er mona na limo na zongi parce que na za na mama nga osala. OK. Vous avez ça là, ils voyage tous les années. Oui, souvent bien on a voyagé parce que tout le kaka, tout va d'arrêter pour nos élèves peut-être ba bande on a biso ba kanisa biso ya yo salem sala bien mo western devant da wana tika pour nos élèves. Donc on a biso mon plutôt luka tous ana o abiso. Donc er mon pina na voyager na kaso babilo na pe hotel ka. Grâce abi mo luvana. Non, ils ont pas avantage. Tu vois moi tous za ngo lelo fo yo mo ko luka ko talela muto ba dobeta kama baku. Tu vois, ya mo ninga na luka, c'est miso na za muto nesi ah papa mo ninga na sala boye. So o lingo baki se linga na évoluer na place na zela kaka na singa kayo. Tu vois, donc ya mo ninga za bongo. O sala neti nini o ba fanatique na so ba koyeba. Natika bilamba moko so nake nanga pete natindaka peut-être grande sœur voyage mingi so natindi asombelinga ye nateki so pe mutabenga grâce na mposa ba perruque ça na sali ofutinga mbongo nanga mposa ba planter na planter ofutinga mbongo nanga grâce à bota abala donc toyebi tout le cas vraiment toyeba moi identité ya artiste na biso oza femme mariée oza femme libre oza mère de combien d'enfants et au salaka au beaucoup la mwana no yomoko ou bien ozana mobali donc to meka koyeba artiste na biso vandeni. OK, grâce à la mariée, à la célibataire mais engagée. Elle a déjà na moi mon donc que ça m'a monté parce qu'elle est une jeune fille. Donc grâce à la mon tout à la moi ni Marco Joyce. Donc je te salue mon bébé. Mon tout non papa moi na yo c'est ça. T'es papa moi na ko datu ka bona kala. Donc kala vraiment banda moi na za na mo ki datu ka bona na papa moi na. Donc là non sa vie na non sa maman na musu. Mais ya ka pe otala moi ne to. Moi na za pas ba moi za pas na ngate. Oui, moi na za kuna tanga kuna donc a passé pour déjà première CEO. Et première Première CEO. Première CEO. Oui. Oh OK. Donc a passé première CEO à 11 ans. Ouais, c'est ça. OK. Merci beaucoup. Merci vraiment na batnon sur Holanda biso. Gelo ngandu touché yo mon États-Unis hein. Babi et pas non nion sur la facilité. Donc talaka yo mon États-Unis mon mobo mkie na bangingi na epesa zuwa te ngaso mta obua kamikwa na opesa do ye kaka. Soki opesa mbongo tampuka libanga na kataka. Nakata na ngali banga sana ba vantite pardon po oeza musala yango babenga tata na mama yango bulo na ngande yango. Donc merci beaucoup na ba fanatique na biso to continue Rolanda vraiment artiste na biso na bokebi azolo ba kitoko makasa zo expliquer biso vie na ye ndenge nini abanda musala o. Grâce à projet nous ala nini? Projet nous ala ni à part théâtre. Bon, en fait, nous avons un projet belé. Nous avons quand même que nous avons la TV parce que ceux qui sont mis et à l'époque émission tu vois, nous avons peut-être une salle et là après nous avons une émission et là nous avons populé la salle et on a ça théâtre. Mais ça fait trop mal il y a au monde les locaux danseuse. Qu'est-ce qui se passe? La comédie danseuse, oui. Tu es une comédie danseuse. Ah, comédie danseuse. Eh non, il y a un extrait, il y a grâce Gloire Ngoma, extrait. Il y a grâce Azobina na clip. Awande suka masolo Awande suka masolo Là, non, les Robinata. On est acquis en acoustique à Barcelone, non? Acoustique à Barcelone. Acoustique à Barcelone, donc Barça c'est ma soeur. La badine est déjà depuis pas la duchesse, peut-être la badine sous baïba monté, la badine est déjà pas la duchesse. Elle s'en va que non, grâce, n'est-ce qu'à Isala, il y a qu'à tout décorer ça moi bien.
tellement nga pele nga mako ninga mkina banda na ko ninga mais nzembo ya obine zaki wana tinyo so dele nka rumba donc c'est ça bina makasi na la na bina makasi nga bina da makasi OK na bina da makasi mais na yaki obi fille danseuse te naza danseuse te kusa na nga yango na sala te OK tentam so sangsane ti babiso moko bako bengo pe yangi mabengi yo mpona balibu abengi yo pe donc nyati pe olongoli non tellement Barça za sert mon pas solo la bien azala bien nga era bengi nga jamais na ko jeter na baniki non Barça na yate na ko kama mwana te non malgré na wakaki soni mais na yaki quand même pona se penser rester grâce bat si baba guitare bazate abengi na leki ni to ya to vanta to sala ngo il est pas de changer comportement mais parce qu'on est très impoli qu'est-ce qui se passe nga grâce nga je pense pas à Yamado. Je pense pas. Sauf vraiment dans un poli, tant que nous va dans le niveau, nous va jamais nous yamba moi n'était pas un poli. Donc na ebine ba manquer mututi parce que va l'accent bon côté. Na tiaka yaya na place ya yaya, na tiaka leki na place ya leki, na tiaka mukolo na place ya mukolo. Donc nga vraiment pour nous manquer mutu na ebite, na ndimi pété. Na monde a. Pour ça on noté. Na rotika la pété. Natangela ba to finga. Oui, tangela nga. Oui. Grâce ou on a point. Baza ko tuti. Au finga remise. Et on a comment on a makasi pour vous dans mon ami de chaque jour. Donc là on sali comme dans ma caméra donc tu peux essayer ba moté belé to linga mo mbala o malkaza ka songi songi. Mais to linga ka na vie faut zana batama be na batama ça se passe toujours comme ça même na kati libota makambo zala ka batu bazana ba problème té. Lelo so ba lobino s'intégrer na kati groupe moko salango. Vraiment baton des à la ressoute. Ouais malokuta mabete baton ezala te et lukana balobeti akabaninga musu mabako. Tu vois yango moni peut-être na boya nanga ermo comment musu ndeti na otoza na groupe ya président Ada Kalate Manoir des Stars. Tu vois yo coïncider que na côté groupe pembe na décembre parce que fona que somba pe biloko teka ya bana. Et comment on bête bali bako ba chef grâce aux ya répéter mais la singa ki ndela ke fona de placer tu vois ba comprendre kinga meilleur mosu ba baluki ba ki kanda et on mona linga vraiment sous na kokende ba groupe TV que mam la comment ça là tu vois pona bête ba bakute donc c'est ça pour bête ba ninga mabakute ba mona ke ya ka repa pamba te mais na tournage ba mona nga tu vois et bête ba mabaku et on mona boya ki na bité tellement on la ni la maman relation nous on a ba collègue non Ngaza bien na mutu nyonso ya mado nazala bien na mutu nyonso tout donc na éviter na monde art oyo tellement va non grâce à un problème na na éviter na raté na éviter donc nazala bien na mutu nyonso surtout mona ina tournage bonjour auto solo et puis aussi na moni olati baga fiançailles na Musapi Alliance qu'est-ce qui se passe ça on va fantaisie et la kisa biso de fantaisie on ndeni na Musapi Alliance ya fantaisie papa tindi ya lobi otiaka ka pour se protéger la kisa biso vraiment to mona papa no asali mambote mais peut-être Kalate au Salanyango ils ont kanga moko pour na Misapi Mikie donc bagi on a meki ndimi ka ekota ndé na 20 mais quand na place à mabela que ça qui os engagé mais la vie que la célibataire naza quand même engagé mais pas que mais engagé à célibataire té engagé à que mutu mo azo proposer déjà que lobito lobi na tongo ko kiko ya peto kati makino na ningo sa mais oui ils ont mabiti na moi si so mutaye abi que non grâce na balo non ndima na moi si non boya té non ndima ils ont salon ndeni komona ba copine na biso bazo bala vraiment et ça là nga bien et ça là nga bien parce que mondo to kota ba mona biso ka to koma biso bandumba to koma soki bandenge nini tu vois nge ça là nga bien mutu mo pa ya futi pe biya balika pe bandumba ngo ça là nga bien to bala et c'est bien ça mabeta dia na bala ki ça que bien ça là nga bien makasi ça là nga bien makasi vraiment makasi donc bien kate batu nyonso ba nyonso ba bali oui et ça nga bien ba mona pe que non malgré ba finga ba mais bali ya nanga et puis auto bala ndeko nanga dia na auto bala donc c'est ça et ça bien et ça m'a bêté ba mona pe que non baton peut-être ba mona ba qualification na ba ndenge mo pas mi belle nso to za bongo te donc oyo ezala na auto pesa kana ezaka musala donc d'ailleurs awana to ama na biso musu to sala o pesa bato ba olando conseil nini par rapport à ndenge ba finga kona ba remarque par rapport à ndenge ba musu ba benga ona téléphone ke biso lobelio par rapport à ndenge ba musu ba zakata musu so likambo ole abenga tuna yo maman aleki na commentaire à fingi yo o pesa ba conseil nini et madunga vraiment merci car ba fan nanga o bazawana pour nous soutenir nga ko pesa nga ba conseil nga mona ko finga mutu eza na ngwe lote ko finga mutu eza solution ta
oza ndeko na nga mwasi nga pe na ndeko no so moni ke ndeko no mo basali lo mo sepelisi yote ah mais singa ta numéro te obi ke ya pesa numéro à la fille obengi nga ay 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 lo sala ki eza bien te basi ma peut-être ko sala ngote na place oyo la na commentaire au finga ce qu'on dit boyeno na commentaire au fingi comment te que sali na welote grâce à sepela na couleur ni rose à part rose rose kaya olinga kolia ni ngana ngolia mingi frite ba misgel ndinga na dinga vraiment kolia mingi OK elo ni pesa ko kanda elo vraiment pesa nga kanda lokuta parce qu'on a lingaté le roman boy ou soit na salité mutu moko ya bambelange le roman en tout cas vraiment ce qui ça nga mutema elo ni sepesa ko te kasi mwana elo pesa ko kanda ne lo sepesa ko te ya différent elo sepesa nga te peut-être ozana mutu moko ba kosa opé donc sepesa nga te elo ni sepela na ngo elo na sepela na ninga ke no so nazana mutu soit nazana na muninga so moninga na mabe yebisanga soit so nazana mobali nanga ko bombela ngelo te donc na ninga mingi pe vérité olinga mobala za ndenge awane babunanga mokoya mato donc ko kata msu ya mwazana zoko tala bingai pe na mbongo na obala ka grâce quoi tala non nga vraiment likamba bagu na ninga suko lobela ngote parce que bato belé basala ba erreur pour na likamba bagu ona ninga mbali ya pembe ona ninga mbali ya mwindu olingi mbali nga pembe makomo sala ba aventure tant msu ya mwindu ana mutavanti na bien tu vois donc ngele le ko important pas na nga mbali ozaka bien opesi nga respect na nga pe na pesi o respect na ngisili na ngo ona na ngo poso sala oyo posa ngo posa na sala na oyo kelo ici na to va na biso ici na mo ici na to va na biso mais o na linga mbala za boyete aza pe mabete quand même le roi na bibo aza pe mabete tanti mo alinga ko mingi alinga ko vraiment mingi asebela kana o gloire ngo masoko tela biso vidéo on se retrouver après awande suka masolo na même moi nanga mususu grâce grâce welo hein grâce welo je l'aime beaucoup c'est ma petite c'est ma fille tu oteka fort na linga makambo zo sa ngoto na moni nga lati loka mukuse na okakanda oh na okakanda grâce j'aime pas ça comme maman bon na mais c'est sa vie mais c'est une fille très bien bien éduquée aza ndumba te aza mobulu te mais ça juste kolata na ye awande suka masolo donc merci beaucoup on a vraiment tolandi vidéo na biso oyebisi ni oh là là esalinga bien non en fait nga na koli bongo ya bato nga ya na kola pa biso bakolisa biso kolata bilamba milaite wana papa yemo pas marâtre oui wana papa yemo kwa vie parce que tu te kola pa na maman to zena ba grande sœur ba yaya ya na biso dali boso za bongo yeso aki osome so bilamba so mesuka bilamba mikuse tu wana kola na nga bongo ndeti ko likamba teni mama na mo da ma pasteur alobelani na nga donc on a la bongo nga mingi na lata nga boy mais lobité ke lokwa no lata boy na zandumba non ke babiba na basala nzambe bazala kama kama be non nga siko ya ngeza le contraire on gaza mama bete na za bien na mutu nyoso oyusi mabelinda ni en tout cas ma belinda vraiment merci mingi nga pe na dinga po mingi donc yo moko yebi parce que mon ide moko lobi yebi très bien que non grâce à moi malamu grâce à le baranete à qui prend mon baba tété donc ils a peut-être teni ndinga ne to welela na ngona bato na grâce na lingi boete donc maman eza nango teni ya mabete eza nango ndinga na lingela ka rolata donc so pe boza bilamba milai yo kabilanga no lata nanga mais ndeti ngamoko bilamba mingi na sana nango izaka mikuse ata papa ye moko aloba lemba na yo lika bilamba mikuse eza ndenge nanga en plus mikolo no mo eza nkisasa olata ba pantalon dino vivre ndeni voilà te lo mo boye ko taper mon pepe oza pas l'aise mais so eza na scène babilo mso to lata eza pona scène eza te na ke ko tambola nango non. Okay. Donc ça fait ça. Là, on dit vraiment merci beaucoup. Gloire, je pense que Gloire Ngoma, chité, c'est bien déjà aussi chité, mais c'est vraiment la souka. Aussi ba fanatique no nini et puis aussi ba tuna obalinga ko mingi nini. Obwaki ba fanatique no o ko kiko bwaka et puis opesi ba kinyo somboto ko pesa mbote aussi pe ba abonné à Karine Amadoni. OK. Premièrement ainsi que nous la bafani na ngape au telle émission oyo ba ono ba s'abonner bo s'abonner vous a jamais d'ici deuxièmement nous le na bafani na nga parce que
émission moko na tout ça là on dirait créer moi problème en tout cas au ba mona ki na beti vraiment ba en tout cas vraiment bolimbisanga grâce à moi qui parce que moi musu ba lo ba que non grâce na Facebook yo tia age musu Facebook ya Facebook et réseaux sociaux nga na Facebook même maman ça linga na tia photo te mais na tia ngona kiteti jour na tia age na nga na changer bato bazara nga ba mi depuis ba yebi na changer age vie que maman lo ba na kenda na changer na tia date musu bakon sanga uzala na lingwele uzala lingwele omibenga na éviter parce que au moins tacho na pena moto balinga ba enlever nga na koya vraiment na moto na prince na éviter bango peut-être ba fan na biso nde batala ba kasa grâce à lingwele grâce à moi mki makasi donc merci quand même na ba oba finginga merci na bino na ba ope ba pesinga conseil merci na bino na ba ope bolinga nga tinga linga bino ka bongo donc bo continuer ko finga ba ope bo moni ke bo changer son balasi ma moni ke grâce à betisi mo libaku o sengi numéro na nga po benga nga et ça nga bien donc merci vraiment na ba fan ba pesa nga conseil o ba pesa nga vraiment matoi na ba ope ba yokanga donc merci na bino nyon surtout là je salue César Mouema banda aux États-Unis na pesi bambote maman chérie Marie-France mbongo maweti na Saint-Denis maman chérie je te salue maman Natacha Pelinganga je te salue donc vous êtes tellement belle mon vieux Louison Ekofo donc on a pesi bambote belé Isaac Parker donc vous êtes tellement belle groupe WhatsApp il y a Grâce Wello les amis de Grâce Wello on a pesi bisous surtout bambote bato pe baza mposa bo komelanga na Facebook nanga eza Grâce Wello mon koy donc je suis là na Instagram nanga pe Grâce Wello donc bo komelinga na répondre à bino donc c'est ça merci vraiment merci beaucoup merci à tout le monde émission vraiment to bandaki to komi pe na suka merci na bato so bokolanda émission na biso merci na bato so oboko benga biso pona ko biso ke ba des fois ya Grâce eza boye eza pona boye awa polémique te to beta juste ma solo ya artiste na biso eza nini artiste na biso c'est pelanani artiste na biso auta wapi donc Grâce a miki ko expliquer biso muke place auta to kota vraiment la profondeur te parce que ça la mamusu soki mutu alobi ezong saka mutu na passé et ça la ramabe alors to ça la effort ya ki azonga na passé na été yango moni to meki ko poser ba question likolo poto e ba vie artistique ya star na biso voilà vraiment na lobi merci na audience Olanda ki biso merci beaucoup à Gloire Ngoma Motofa 3 hein moi la moko boya botosi merci beaucoup à toi merci beaucoup à Karine Bokaza les émissions on a boîte aussi vraiment taram dans la petite Grâce donc il y a ma bande à garçon noir et lamba donc on a Turquie na pesi au bambote il y a ma bande à garçon noir bongo na moni dentiste kokani hein dentiste kokani alatisa talaka yo donc soki yo te mawa plein donc mawa ebele mais à travers yo tozolata na ba yawe mabanda merci famille Kamboudi Mobimba je vous salue Michel Kamboudi il y a Moïse Kamboudi donc je vous salue donc on allait là bino trop merci beaucoup vraiment merci na batu nyonso et on a vraiment na moni Karine Poutou alaki na sima ya caméra et puis na mon bébé Candy elle est aussi présente donc moi nanga ma chérie que j'aime beaucoup mon amour mon tout c'est ma fille chérie na moni vraiment na sima caméra na pesi bambote belé et bambote lisusu na tante nanga Dadine Ngongo azaki na sima caméra merci na copine na camarade nanga ya mobali Rémi tout le monde benga Rémi kilolo te mais Rémi Libandi Rémi Kovodo Rémi Coupé Rémi Kovodo garçon trouble on est trouble vinanga. Ok, merci beaucoup Nabatu nyonso et namoni Salem NTD donc hier sera simbi téléphone na tebeba qui sera simbi en kai bongi donc merci beaucoup merci na batu nyonso oboza vraiment awa et les autres so na tangi kombo na ote milele là déjà donc et les autres hein merci beaucoup à vous. Je vous aime beaucoup, je vous embrasse vraiment beaucoup. Ba fanatique Nabiso, ya Karine Amado TV, merci, on t'aime beaucoup. On se retrouve dans l'émission Moussou. Bisous, bye.